Allez, mardi 19 décembre 2023, bienvenue à un nouveau numéro et émission au Canal Presse La Liga. Merci pour la confiance et la fidélité. Merci également l'équipe technique qui va accompagner Bissou Natongo Nalelo, Véambata Monabarumbu, Maïka Mwaka Monalemba, Serge Kuilo du côté à réalisation, sans oublier Gumputu, les maestros. Après pratiquement 30 jours, il y a campagne électorale, campagne des équipes bouclée depuis hier lundi 18 décembre 2023. Nous sommes à 24 heures de la tenue générale et à l'élection de la République démocratique du Congo. Oui, des incertitudes persistent encore dans le Talibongo déploiement et à Bakit parce que vous savez tous, nous avons 75 000 bureaux de vote. Encore une fois de plus, Boy Malamu na émission au Canal Presse ya Liga Tikato Pensé Bongo na Andeko Zulu. Je suis Funa à 2023. Nous souhaitons également un anniversaire na Madame Angela Olenga Oyo Abotama Bongo Mokonalelo, ancienne il y a Canal Kin Télévision. Madame Angela Olenga en Botama et la Munayo équipe Mobimba, il y a Canal Presse Banzeli, en tout cas pour souhaiter heureux anniversaire Mboula Yasika Etika et Memela Binope Makambu ya Asika na Canal Presse. Merci beaucoup Maïka Mwaka na Liga Moko na Lilo Tozali Bongo na face à face Toko ya Mabino Ndeko Jean-Pi Ngalula mais aussi Ndeko Antoine pour na compte ya ino sacré na bango de Toko Mekampe Kobeta Alisoli et Talibongo Maponomi processus électoral Toko Lobela. D'abord, premièrement, au Talibongo campagne électorale, comme je disais tantôt, les équipes Bongo bouclé de plusieurs lundi, va la au résumé en tout cas dans le Talibongo campagne électorale. Déjà, Félix Antoine Tshisekedi, candidat à sa propre succession, il a bouclé Talibongo campagne Liboso na Sainte-Thérèse, na commune Yangili, devant une foule nombreuse. Félix Tshisekedi, il y a le bel qui va réalisation naïe, puis le baki pourquoi il faut population congolaise à élire, à réélire en tout cas na mukolo ya 20 décembre prochain. On est allé bon en tout cas à Maloba, il y a Félix Antoine Tshisekedi, candidat à sa propre succession. Comme je disais tantôt, na Liga Moko na Lelo, Tozali Bongo na Farafara. Pour na compte, il y a opposition, résistance, des bango balingaka. Toyambebino de Jean-Pi Ngalula, ou déjà, Azo rejoindre na plateau, il y a Canal Presse, la Liga, meilleur championnat en tout cas. Il y a monde, tout Fungo Libongo Camp Nou, tout Fungo Libongo Bernabeu, et puis de l'autre côté, comme j'avais dit tantôt, Toyamba Bongo Ndeko Antoine, mais c'est qu'on appelle ça de Jamboté, Nandeko Jean-Pi Ngalula, Boy Malamu, na émission Canal Presse Moko na Lelo. Kolo sila na kopambola yo makasi kasi tika ngai kotombela bayimboka banso na bandako bomo mesano jambo yeno batoto ya Kongo. Mungu wangu anubariki bwana beno bapangi ya Kongo uwetu ubana betu ba mukongo wa mungalata mukalenga wa mujulu atambe kuno afunya vidie mukulu anutwe vevwe moyimboka na yaliawa le capitaine de tous les politiciens congolais. Tozo tombela na tombeli pe moto mosusu esika ali mbote makasi le président de la République entrant, le président Moïse Katumbi Tchapo esika ali na pesi mbote, le candidat de la résistance, le candidat de la résurrection oyibi malamu ete kolo Yesu asalaki mikolo misato na nkunda bakamati be numero wana ya résurrection ya mokonzi bakamati bapesi yango na mwana mboka Moïse Katumbi Tchapo. En tout cas, excellence na pêche mbote mingi esika oyo dzwami. Allez, merci beaucoup en tout cas. Ndeko Jean-Pi, l'autre fois, on a que soutenir candidat Nino Loba qui était, mais le moins c'est dévoilé. Allez, de l'autre côté, nous avons Ndeko Antoine. Oui, madame, l'émission Liga Moko na Lelo. Merci madame. Nakati ya plateau ya Lelo ya Canal Presse. Je crois qu'ils allaient très important pour te discuter pour na kopesa makanisi pour tous aina yango parce que tu ali bail politique il faut te kopesa makanisi ils allaient responsables parce que tant que tu as une chaîne ya média local Canal Presse ils allaient chaîne notée to ko ça l'aventure
Et na ngai na bandaka pe na mbote na ngana tata mokonzi ekolo onga na benga Félix Tshisekedi Fachimu Kishi na pesi mbote et na pesi pe nini président na ngai on a benga honorable Tingi Fulu Servo Pichu oyazali la sagesse nationale de l'union sacrée na pesi pe mbote bisika nyoso azali et na zongisi bana kini ndenge bayambaki tata mokonzi ekolo lobi bayekolakisa ke en tout cas Kinshasa ezali ya biso Kinshasa eyali ya bakinois Kinshasa eyali te na batoyo bazoya bana kini balela bana lupupu balela bana donc message ya bato ko capter ezali te sikoyo bayi politique bayi bana Kinshasa otobenga bakinois bayaki lobi pona kolakisa tata mokonzi ekolo ki biso tozali nayo bato mususu babetaki bawaze kwa la Thérèse mais vide te bato mususu babetaki bawaze kwa mona ba vide. Donc, Félix Tshisekedi a ekobeta, donc terrain nande konae Jean-Pierre Bemba na biso nyonso bayi tozalaki lobi wana kasi tomoni tolobi te bakinois balingi na nufachi mais basalaka na bango sambla mais lobi balakisaki yeke tozasima na yo parce que Kinshasa ezali ville moko très important même na kati ya niveau ya politique soko ka ko mobiliser na ville province ya Kinshasa te tika na politique parce que pona kozwa ba stratégie nyonso yotaka ndao biso bato tona ba famille na ba village ba benga biso bino to sali ndenge nini albo voter mutu boy ici. Très bien, merci beaucoup en tout cas Ndeko Antoine. Politique et comme un peu le roi musique et on peut mettre sur la plein. Je commence par vous, première thématique déjà. Résumer nos conseils de la campagne électorale après pratiquement 30 jours. En tout cas, il y a comment est-ce qu'il y a différents candidats. Que ce soit au niveau présidentiel, que ce soit au niveau de députation nationale, provinciale, municipale, il y a comment est-ce que la campagne s'est déroulée. Quelle est votre lecture? Résumé nos conseils de la campagne électorale. Nakati, il y a campagne électorale pour la question, madame, Mutuna Mutu. À la niveau nae à la niveau yo azali donc mutuna mutasali campagne selon capacité o azali kasi na campagne ya présidence de la république tomoni 3 candidats pour ngai o ba battre campagne na bango okotanga bakumu na kotanga ya liboso champion Félix Tshisekedi Tshilombo ya mibale totangi Katumbi ya misa totangi Martin Fayulu Madidi. Batouana, le reste ya ba candidat mususu lokola bamukwenge bani bayaki po bakanisa ki campagne pour la système de vaccination et la campagne de vaccin, alors on va se retrouver que les alliés politiques va se retrouver coincés. Mais dans les candidat va battre campagne na bango, mutuna mutala kisi ke oyo akuganye les alliés ne mutuboe. Parce que c'est sur base sur base il y a popularité et sur base il y a batu lolenge baza ko répondre na ba invitation na et puis na ndenge baza ko capter message na ye. Donc quand un candidat parle ozomona batu mususu soki basilisi meeting bazokene na esengo mais ateke ba candidat mususu ka lobby batu mususu mo poser ba question pourquoi toyaki na meeting yo parce que toyoki na biso eloko moko te par rapport à discours o biso toyaki koyoka. Donc c'est la donc place où les alliés n'y a ces alliés. Il y a moza komona ke ba candidat mususu bango déjà ba perdre déjà à l'avance. Ba mususu ba komo luka lolenge nini ba koki ko sala pona koyeba ni pona créer ba trouble parce que na lobaka na émission moko ke ba candidat onyo so ba kenda élection ba kete pona ko gagner. Ba kenda élection pona ko luka lolenge ni ba koki ko soulever population. Mais population aza conscient ayebi ki atali vidéo na lobité. Oyo ndeko na biso asali il faut continuer toujours kozala nae mais na bayo mususu ba yewana to monaki bango même na ba Équateur même partout parce que batamboli population a ko regretter abi pourquoi to yaki na ba meeting wana je crois que ça journaliste osala ba vidéo wana parce que ba yalina bilante ba yalina liloba ya koyebisa ba kongomani te bazali na makambo ya koloba te yango moni congolais asa vomir bango à l'avance ce qu'on maintenant est commis donc ne coopérater seni pour to ba kozwa ba résultat. De comprendre, est-ce que la population, il faut élire le président sur base de programme, sur base de popularité, mais aussi, et là, on est pour convaincre que la population, prenons l'exemple, il y a Lobby à Sainte-Thérèse, qui va voter réellement Félix Antoine Tshisekedi du Levant. Va voter de Félix Tshisekedi au lobby sur base de programme et sur base de bilan au Yazali. Parce que le président Félix Tshisekedi a un bilan est costaud. Président Félix Tshisekedi azali na bilan o mutaku ko critiquer te. Président Félix Tshisekedi wuta 18 ans na 5 ans ya Félix Tshisekedi okomona ke asali makambu oyebele même na ba ekozwa même 30 ans pour mutasala ya. Mais président Félix Tshisekedi asali yango. Oyebi ngana sali je crois lelo ba inauguration ekozala lelo. Na ba certains bâtiments. Okomona ke
Non. Soki tozalaki na muto yo na bane o biso to bebisaki ya 18 o biso to bebisaki mboka na biso ngaki kende riboso. Yango za komona ke population atali parce que population azalo ko observateur. Ndenge biso to le ka population observa ka biso. Alobite o yazo kosa, te o yazo lo ba vérité. Ndenge na lo ba population ba yebi déjà ke ngana zo lo ba vérité. Parce que président Azalina bilan au Congolais moko ta kotikala ko contester yango na 5 ans ya pamba puis to bebisaka 2 ans na batu na 3 ans au Félix Sekedi moko a gérer na bande ko na Jean-Pierre Bemba soko talo lo non o ezali eloko yo mutaki ko critiquer yango te yango mundi président balobi iyo to posi yo lisusu o kende liboso par rapport ya o to monaki eloko te sikoyo ndengo za ko gérer to za ko mona presque partout Félix Sekedi a touché partout et bengi pour le développement yamboka Félix Sekedi a touché. Ce qui est à niveau éducatif a touché. Ce qui est à niveau de santé a touché. Ce qui est à niveau de salaire a touché. Ce qui est à niveau de démocratie a touché. Ce qui est partout. Les gens ont un candidat président a Zofinga Félix Sekedi mais à Congo. Mais ceux qui sont là qui na moment ya Kabila, je crois que monsieur aussi va sauter qui banzela ba comme ba giref ya kota la Congo na musika. Allez, merci beaucoup Ndeko Antoine. Je rappelle que vous avez bon pour la conseil une sacrée. Ndeko Jean-Pierre, quelle est votre observation on a au talibon campagne électorale aux Akibongo et si l'Akibon qu'on a l'Obelanzi? Mon amboka en tout cas oyebi ngana yogi pasi mingi na motema kolanda ndeko na ngai akoloba makambo awa ezanga motuna makolo. Oyebi ya mbonalo yebisa yo ete biso to kanisa ki Félix Tshisekedi aza la campagne. Nzoganda za obetene ba conseil. Nandeni. Mais siko zo mona teke debe komi na ngolika muna ba plein. Debe komi plein. Or biso campagne ezali débatté. Campagne biso to zo beta ba concerté. Biso to zo kende ko yebisa population. Tala voter biso to na programme ya boy. Toko boma institution première dame. Kolandisa ete ba président de la République il faut bazala ka ba responsable ya kozoka ba charge ba bota na bango boni ba ko futa yo salaire na logo la président de la République baba ki sasusu kozwa charge ya famille na libota na yo te papa salaire ba ko pesa yo tamatela na ngo charge ya famille na yo. Mais pourquoi vous supprimez Yango? Et vous dérangez Bino à quelqu'un chose? Tozo kende ko makambwana tozo supprimer pona ezali budgétivore, c'est-à-dire ko lia mbongo à l'état inutilement. Na pesiote exemple maman. Na la tisiote moto ba ko futa yo mbongo na yo. Po biso to saka mosala. Mosala na otango ko sala salaire to li futa na yo yango ko sunga yo ko bika na libota. Kasi boni to ko futa yo bongo l'état bana ko lesa ka mwasi na famille na yo. Yango biso tolobi ete tango wana tokoma na bokonzi eloko wana tokoboma yango pombongo wana ezonge la population makambu ya mama président de la République otambola na mituka kili yo somona na mboka nini gouvernement epesaka ba bourse na bana te mais première dame apesaka bourse azwaka mbongo wapi mama makambo tozokoloba yango somona tozoboma biloko wana po tozo comprendre te gouvernement apesaka bourse te mais première dame apesaka bourse na ndenge nde tolobi tokoboma eloko wana ya mibale alobi akozwa salaire te mboka ete ezaleli moyen zo salaire ezate mbongo wana fo ezonge la population ya misato alobi akobanda futa ba chômeur ndeko basalaki déclaration baleli balobi depuis 5 ans Union sacrée a sacrifié bango balobi bakumisi Tshisekedi 5 ans ekoki libungu tulu batelemi bango bao nous biso bagingani ba communicateur ya Union sacrée to futa makate banda 5 ans to kolela mokonzi wa kalikambo na biso yango moni Moïse aloba pa banda ko futa bango ba oyo ozokomona ba toyo ba chômeur congolais ba sala kate ya mibale Moïse alobi akosisa guerre rapidement dans 6 mois Moïse alobi akoloba bilomba no bate nini wana pesaka ba promesse c'est ça parce qu'ils n'ont pas pouvoir mais yango somona siko différence ezalaka nini omoni moto azali na bokonzi akoki ko promettre lisusu te ye faloba abanda ko inaugurer oya la kaki mais ozoya ko kota yenda la kaki c'est ça la logique dans la politique maman nangi na bisayo ete campagne ndenge salemi na otiko bisayo nous on pensait que Tshisekedi azo ça la campagne na ye loko la président de la République ala kisa misala oya sali ba université moderne wa inauguré ala kisabiso ba millionnaire oya sali ala kisabiso ba société atongi ala kisabiso ba salaire ya batu ala kisabiso ndenge ba soda ba komi kozwa ba salaire belé ba sombi mituka ba tongi na bandako
nde biloko biso tozali kozela moment ba inauguration na koyebisa biso ndenge nini azongisaka na ebandeli ya pouvoir mbongo ndambu ya voyage bongo ba voyage oyo nyonso akenda bongo etikalaka lisusu te nde makambo tozali kozela Félix ya koyebisa biso makambo lokola wana mais Félix aye na yango te akomi kotambola programme du gouvernement Moïse Katumbi projet du gouvernement Moïse Katumbi bon alobi soki Moïse Katumbi azali étranger nde ekitisi dollar Moïse Katumbi soki azali étranger oyebisi bato Moïse Katumbi candidat de l'étranger nde bandeko bazwi misala bashomero nde 10e ri etikali vide bato bazwi misala soki alobi ke Moïse Katumbi azali étranger tondimi likambo te nde siko projet tilejelu mbongo bayibaki na ya 100 jours ezongi mama pour le moment nazotuna yo bayimboka bakolanda ngai yo somonaki projet nini mo Tshisekedi yo asali oyo ozanga koyoka moyi tina francophonie biso tokamwe tomone yete mutu abattre campagne na en longo bana ndenge campagne ezalaka ezali Moïse Katumbi Chapwe parce que atamboli na kombo candidat moko te yazo ke nokoyebisa bato makambo ezosala omoni me ba Martin Fayulu bazoka nokotambola kana ba projet na bango oyo bango balongo yoka na lelo musina utuko yoka o Moïse Katumbi moko ya bato ya union sacrée alo alekani na ezokolekana mingi alobi no bokeba pamba te Moïse Katumbi alinga yiba résultat service na ye ya renseignement eyebisi eke balingi bayiba résultat basala nango soki boye mama ngana tuni boye na mboka na biso baventure mpe komonekana mwa mingi service wana pa mokonzi Thomas ngana zotuna yo service na yo emoni kaka ndenge Moïse Katumbi azolinga sala atriquer résultat na bato ya Russie bongo siko papa tango bazozwa bunagana tango bazokanga biso bamboka tango awa na kwa mutu mbutu ezozala à tout moment awa wana service no emona kana ngote ministre oyo akamusi bato ba service na ye eza makasi ya okende kozoba information à l'étranger à l'interne zokokate na relancer Bruno Bolinko s'est victimisé mingi. Est-ce que vous pensez que candidat au président ou aux soutenir face à candidat face à Félix, est-ce que ça n'a pas à Félix? Mais aussi programme Nabuno. Vous avez dit que vous signez pratiquement la province. Est-ce que la population a qui un programme Nabuno à retenir en Yokana bisa osiko. Merci au tout motuna malamu yokana bisa yo. Oyebi différence za la Kenya. Bato balekisi 5 ans bamonaka Félix était. Chaque fois au téléma bato bazo ko tala tala mutu zala ko voyager mingi ye. Zala ko la noko na bino moko wa voyager bunga. Siko tanga monani bato nyonso na famille ba koyamba. Ndio ozomona bato bazo ke tala Félix balobi tala président de la République ndeko yeyo. C'est comme on voyager na bato ba par curiosité. Communication, communication ni. Félix yozo ke ko mesurer Félix na Katumbi ndenge nini. Mesurer ndenga ina Félix. Oko mesurer ngai pona nini? Oh. Mais mesurer ye na ndenge ya soki to postula ki biso nyonso. Ndape na postula ki mesurer ngai na sasi ni nazo bisa yo. Félix azali na problème ya candidat te mama longola no makanisi kuna. Félix azali na problème ya bilan na ye moko mutu. Yango kaka eloko za. Yo zo comprendre ndenge nini. Tozali na mboka oyo billet d'avion eza moins cher ma vie ezate. Est-ce que vous comprenez makambo wana? Billet d'avion moins cher ma vie ezalaka te. Société d'avion ezalaka te, mais billet d'avion moins cher. Yo zo mona mboko tozala yango gratuité de l'enseignement ezali mais bana ba kende kotanga na bango kuna te. Yo moni mboko bana bakenda kotanga. Yo mwana tala kuna. No yo mwana ata ye te nazotuna. Toluka bato exemple mususu te yo na ye bana na no bataka kuna na gratuité. Yo so mona mboka nini banda balobaki gratuité ya kobota yo zize mite kuna. Bosiko yo kana soko za malamu balobi gratuité de maternité ya kobota bon yo zize mitende ngeni ndeko Jean na tuni boto maloba ndeko Jean s'il vous plaît avant na boto maloba parce que comme temps d'antenne yo ndeko Jean est-ce que vous pensez que communion ezaki entre candidat président et aux soutenir la population ba kolanda ye communion elekana ki même oyo bato catholique baliaka ngana yebiso ke communion ezalaki communion moko ya makasi po matin nazoloba na yo boye Félix azali na problème ya bilan mama komi tungisaka te
même ata ndindi ata likelele bazwi batiekaka likelele Merci beaucoup. balobi na ye loba makambo nasukisa wana mama chute mwa likelele babi likelele loba makambo Félix alakaki na oyo asali ale siko bokotana na ye okomona ete Félix oyebi pourquoi bazokima débat ya babila. C'est parce que surtout tokei na makambo babila baza na bila te. Allez, merci beaucoup. Baza na bila moko te. Dès qu'Antoine, dès que Jean-Pierre Lobi candidat à Félix azali bon na bilanti. Donc, en réalité, en quelque sorte, si l'homme a le banéabi, n'importe qui fasse un candidat Félix, nous pouvons combattre Félix. Merci pour nous répondre. Moi, il faut que moi toilettage. Allez-y, allez-y. Nayo qui a lobby, à sauter à lobby, il faut supprimer les cambo étalés maison civile. Oui, mais pourquoi Bakimi côté wana? Bakimi côté wana parce que Bisso te dénonce que moi si à Katumbi, Ali congolaise. Moi si à Katumbi to pesa ba nationalité naï. Si quoi pour na bango te lobaki que si les l'homme Moïse Katumbi a comme président de la République, maison civile wana et cause la composer na banane. C'est-à-dire maison civile que ça la composer na ba étranger. Maison civile que ça la composer na ba étranger. Non moni bango balobi autre ko changer maison civile. Ils ont la volonté na bango te. Madame na koyebi so mo eloko moko oyo bato lumbashi babenga babi Moïse Katumbi aboti 9 ban. On est avis privé na Eh pardon. Moïse Katumbi aboti 9 ban. Yo ko batela gene c'est là. Ndeko Jean-Pierre, s'il vous plaît, Ozana Malobati. Moïse Katumbi aboti 9 ban. Na 9 ban wana aboti na 5 mama. Na 5 mama wana ata congolaise moko azana kati tu. Ana kati te. Bango nyoso baza ba étranger. Oui, ma bengi ngai na ebiso na ebisio ngai na ebisio ndengo wana. Congolaise moko te azana kati. Parmi 5 basio Moïse Katumbi aboti ici. Okomona ke mutu oyo alingi na ba congolais te. Mutu oyo aye na Congo kosala COP parce que na benga kai Soriano alliance Moïse Katumbi diaspora au Congo. Soki lelo okena terme alobi na biso ke biso tout ça qui déclaration pour tout ça mbongo non ndeko. S'il vous plaît ndeko Jean-Pierre. Biso n'union sacrée, ba communicateur union sacrée tout ça qui déclaration pourquoi to linga qui va reconnaître biso na campagne à chef d'état. To attaquer qui ni comité directoire pour ça ko diriger campagne ou mané ko diriger campagne à chef d'état parce que campagne c'est sili de pas to bisa bango ndenge ba considérer ba musée kindingu ndenge ba considérer ba Sankara de Kuta ba considérer biso pas que to senga mbongo to koza na république te ya bango soki bosali boyo to somba bango to pesa bango mbongo non petite parenthèse ba considération bonde ko luka bozwa kiango considération ba de ko luka oui ba yamba ki biso to sololi très bien to sololi na ba autorité to sololi continuer na sujet donc na lolenge wana tanga za ko loba terme ya bila il faut yo kasoni madame soki otangi kombo ya bila na miso ya Zoé po na ndenge président na bango azalaki gouverneur na katanga Zoé ko bengana Zoé a géré Tanganyika oyebi ke Tanganyika ezalaka ata na mettre makadam te parce que tango tozolo ba bila bango ba bima lokola Moïse Katumbi a géré te mais alors que Moïse Katumbi se totie bilan ya Félix Tshisekedi comme président oui oyebi ba province eza décentralisée même les lots madame. Il faut que na terme ya bila même na ba chef du quartier. Te valo ba bila na bango po mboke tambola mboke bonga. To iko zala te ke yeso ko zo gérer quartier mais yo lobité ngai loko na gérer te. Ba pesi au quartier na pour gérer malam. Soko gérer mabe ba ko sala évaluation ba ko longola. Ndeko Moïse Katumbi. Soko ke na loalab. Soko ba ebisio mama na biso fifi masuka akobenga na yo. Pourquoi? Parce que ndeko wana agiraka katanga mabe. Mais sinon si personne est meilleur. Azala ki meilleur ya cop. Ya grand kata. Après nasuka, ba ebisio ni Kabila lobana nini? Abi aza jida alongwa pembe nanga. Pourquoi? Parce que mutu wana bana ko répondre na ba critères ezala kité. Na ndenge balinga ki ba fabriquer ye. Ki azali meilleur gouverneur, balinga ba fabriquer kazali meilleur boye parce que azalaki ko protéger l'intérêt ezalaki ya Kabila ya koiba bambongo pona kotia na mazembe yango mone babenga ki gouverneur oso mona wapi na mboka nini ke mtu atelembo soko tie $50,000 tanga bana ko gérer lelo ba kongomani ba ibisango ba Holanda biso est-ce que Moïse Katumbi est incapable ya kopesa capable ya kopesa jouer soko tie $5,000 non mazembe kufi non menga na biso ke mazembe lelo za na balabala pourquoi parce que ndenge bana ko zwa mosolo ya bana ko zwa ndenge bana ko zwa mosolo bana ko zwa zo zwa ngo lisusu te ndenge bana ko iba
Mais tant que vous avez un terme à bilan, ce que vous avez vendu à tout le monde, ce que vous avez na université IPN. Madame, vous avez posé à Sorbonne, vous avez visité le bâtiment, ce que vous avez posé même, il y a moto, vous finissez vous avez moto bimi. Ce que vous avez posé il y a Malil, vous finissez vous avez Malil bimi. Vous avez une université, les gens vont nous dire lelo. Ce que vous avez na Lualaba, dans l'aéroport international. On dit que Félix Tshisekedi a vu aux États-Unis et qui était na Lualaba. Ce que vous avez na Kisangani, dans l'aéroport international. Oyo kolongo États-Unis okiti mamo kuna ezaka aéroport ka njilité. Félix Tshisekedi na pouvoir atungi plus de 1000 écoles. Plus de na projet à 145 territoires. Certes bande de composition voilà. Vol bazaka na doute na yango. Naza na na téléphone na ngao. Na tambola pamba te. Ah oza na adresse. Naza na adresse na ba chombo. Allez-y. Ya ba école wana. Ndeko Félix Tshisekedi atungi plus de 1400 bâtiments administratifs. Na bila na biso toza na yango toujours awa ndeko Félix Tshisekedi azweli biso gratuit mais tanga za koloba ke basali gratuité ya maternité pour cause obota te est-ce que tu réfléchir na niveau wana est-ce que kobota et dépendaka na kotia gratuité to kobota dépend na volonté ya mutu est-ce que tango Félix Tshisekedi atie gratuité ya maternité alobi ke bato bokene kobota allez ndi compte on connaître que ba secteur mususu boko kutango za ki malamu mebino na Félix Lelo za parti à tout ce secteur il y a transport aérien ba avion zalaki est-ce que toi tu peux imaginer que avion logo la Congo Airways ceux qui 4 avions bazana plus de 400 travailleurs toi tu peux imaginer ça. Tu peux imaginer que avion logo la Congo Airways ils a plus de 700 quelques nani contre la banque. O bafungola oyo koto ekendaka boy oyo koto ekendaka boy oyo koto ekendaka boy mais soki avié ko ya faillite mongo ya bomzange zate toujours bango. Batia ba intérêt kuna au matin avion au $85 pour na kolia. Et ko utawapi na billet oyo mutu afuti. Toi tu peux imaginer ça. Est-ce qu'il y a une entreprise, il y a un dengue wana et que ça mais le bomoni ba vieux ba vieillir parce que toi il y a ko remonter société wana et comme manandenge il y a société il y a l'état soki tozwaki société to vandi saki yango poto ye ba ko landra to ba ko bloquer ba compte wana nyoso o ba fule ba compte parallèle ndio moni to bomaki tozwaki société wana to tiki yango to ba contrôler ce ko ba vieux comme ce ko koya bomoni tout bino moko boza assez ouvert ba avion ndenge ye eza na kati ya soki lelo alobi na biso ke ndeko Jean-Pierre Bemba ake koloba ke Moïse Katumbi nana ebiti ke Moïse Katumbi aza mutu mafia na po ya Félix Tshisekedi na po ya nani Moïse Katumbi akoki ko résister te lokola Moïse Katumbi ali mutu ya s'il vous plaît na politique s'il vous plaît na politique. Ce que vous avez discours à Félix Tshisekedi, ce que vous avez manini Moïse Katumbi, même moi la maternelle, à Olobate, toko voter, mutote. Très bien. Toi ali capable à répondre na Congo local, pays local à Congo te. Congo est allé continent, il faut tous président est capable à gérer Congo. Merci beaucoup en tout cas, consommer ton antenne. Allez, ndeko Jean-Pierre, le lobby du Kambwa bilan, lobby bilan est négatif mais Bino peut candidat na Bino. Il fait partie na bilan à Félix. Merci Mwana Mboka. Outu Olanda réflexion andeko yo, c'est une réflexion pentologique. Teinté de la niaiserie. C'est-à-dire quoi? Non, c'est une réflexion pentologique. C'est-à-dire qu'ils ont un pétage, ils ont un côté de ligne. Alors colorier maintenant la niaiserie. Pourquoi nous avons ça, maman? Tant que nous avons besoin d'un aéroport international, bon, on a musulman. Et je lui dis que l'aéroport, on a un programme Kabila Atikati. Et là, il y a mis balai dans le website. Na ofongola ye tango suya zo webane makambo zolo bate. Tango zolo bate Félix azali na bila ya kitoko makasi koleka bate. Mon cher ami, on ne vote pas quelqu'un comme président de la République pour yo zobenga kanga étranger. Non, bako voter yote pour Moïse azali étranger. Non, bako voter Tshisekedi te pour
po nani Moïse azali mutu ya mafia non bako voter Tshisekedi po asali mosala na ye malamu lokola président de la République. Oki nongo zo bete monoko no lokola tabania kuti savon. Ozolo ba ono nani société wana ba engagé ki batebele mais Tshisekedi a comme président de la République. Ceux qui ba engagé ki batebele il y a salini. Bon, si on a 4 milliards, tous allez na moi bimbamba la wana ya bavion. Boni na 16 milliards toi le côté. Yo so mona mboko ya avion, prix avion za ko quitter mais avion za na raté. Et vous êtes fiers ya kolobake o to bomaki na biso société wana yango to tika ki yango. Voilà le régime qu'il est en train de défendre. Azo ba makambo o lobate. Yé azo kumisa Tshisekedi na ba côté mususu. Maintenant na zwaka toujours kaya et pas ya Tshisekedi yembo na mujimai. C'est catastrophique là-bas de Konangai. Oko ke ngoloba makambo yo zolo bate yo kana bisayi. Jean-Pierre Mbemba ko koloba makambo zolo ba wanate. En tout cas, ngana ebite soki Jean-Pierre Mbemba kuluto wana ko kamusa biso. En tout cas na Trump na ye, na ndenge biso to yebelie. Na ndimaki te kanjiro ko ma porte-parole à Tshisekedi. Mais ndeko Et attendez, yo zo katanga mingi. Allez-y chuter. Donc, je chute en disant ceci. Yo kamai. Soki makambo kobenga Moïse Katumbi azali moto ya mafia ndeko na ngai bino ba député bazoki palissade ndengeni soki bolo ba Moïse asomba bato bongo ba palissade ba député bazoki ndengeni $21,000 ba député bazozwa ndengeni ni nesali lelo ke ba gouverneur nyonso baza ba membre union sacrée soki bino bosomba ka bato te bon soki basomba ka bato te pona ni basombi yo te yo bazela ni basomba yo oteka makana ote yo ozaka na prite kele be basomba yo Moïse Katumbi, bozo confondre entre corruption na kokaba. Eza biloko mi bale kese. Muto za na motema malamu kokaba. Boko mo benga ye aza na corruption. Non, so bino kokaba ka. Wali bino bolela ki. Yande ba effort caritatif. Non, mazo sungate na tuni yo yoga na bisayi. Yoga na tuni na biselo. Yebi sangai. Je mets tout le monde à défi compris. Atangela ngai. Obi na tangwa Kabila. Ba militaire ya Kabila basala mo ba biloko omoni matata mpona sala mo université ezaka bana nete bato botanga kuna ye bisangai régime yango ti 5 ans mobimbe koki nani oyo ya IDPS ya union sacrée asali œuvre sociale individuelle oyo kosunga pe population nani asali est-ce que ça ba acte moi il faut tout encourager non mais écoutez maman yo solo ba biso ça ba africain parce que l'université on les a privés à l'état s'il vous plaît université zali privé bato ba otanga kuna banani population so tanga te ngana zo tuna yo ya bisanga imbo to mettons ça que c'est privé nani oyo pa ina bangwa tongi ata mo école privée ko bana pe batanga kuna na kati. C'est pour te dire quoi? Moïse Katumbi a bandi ko gérer, a yebi ko gérer mboka, a yebi ko gérer ba affaire de l'État. Avant Tshisekedi, quand Moïse Katumbi a zalaki gouverneur, Tshisekedi a zalaki nani? Na yo po zalaki logote. Siko yo ozo koloba ono Moïse Katumbi azali mafiete. Et puis, ngana moni yango mabe tango na oki ntoma wana lobike soki bomoni Moïse Katumbi abimi président de la République boye bakeza na ba résultat ya lukuta o bazo luka ba triquer. Non, c'est comme si soki moto mususu a gagné élection na mboka oyo e kozala kaka tricherie e kozala candidat ba mindele nde basali. Donc le bon résultat que la CENI doit prononcer et ça kaka résultat ya Félix Tshisekedi président de la République. Ça ce n'est pas bien mon cher. Mais na autant de campagne Félix Oki na utu webi sayo ke campagne ya Tshisekedi bato bazoke ndoko tala na curiosité a voyager mingi te bato bakanisi eta na mo ba parfum mo ba biloko ako kabela bango nde bazoya mais pona discours yo landi discours ni yo tuningo lobi discours ni candidat na bino za yo ka discours na biso yango yo biso tozali ya welo kwa liboso ko réduire train de vie la belle institution. Et c'est un discours intéressant, maman. On dit que tu as 16 milliards de dollars le budget. Plus de 15 milliards et que nous avons charge à l'institution. Ce qui le va réduire très bien. Donc, il fallait que tu dans le but que ayebi na ye salaire na été. Bon, nazotuna. Moto ayebi salaire na été. Et ça va pas makambo mboka. Soki salaire bon mutsoko sala musala eloko liboso yebaka na contrat du travail na lobi na kobanda ko zombo na kaiboni ya yebite yango zomona même makambo mboka zoyeba te ngana zoyebisa yobi tango zoka bango bazolobo ono oka lobi Moïse abota na basi 9 azana 9 bana aboti na basi 5 mon cher ami olozo passe que le goyeba bokana ondukana makango lokolo za très intéressant
Il y a aucun de Allez, c'était en ligne selon vous, en tout cas, il y a Félix, il y a quelqu'un qui bosse à Félix sur le marché. Et là, le marché, ma casse. Zala patriote. Nazali, oh, Nazaka patriote, maman. Nabi Misarabani, terrible, la bangote. Nayebi boy. Et là, le tamboli, ma casse. Oh, peut-être féliciter Tshisekedi na ndenga salibu. Yoka biloko na eza 4. Et là, le bosso a voyagé mingi. Et là, comme ça, okende kolela trop. Yaminei, kotanga Kagame. Papa, yo bozo lo bate. Ngai Kagame koyeba ngai. Kagame na kolakisa ye. Kagame. Mais l'ambassade ils ont continué à fonctionner. Jusqu'à présent, Baza pour acquiser une candidat incapable de relever que nous sommes adressés par le 1-23 soutenu par le merci. Et le quoi nous le bien na bandi website. Boni biso tozo ganga tokosala Rwanda ambassade ils ont fonctionné awa au lieu de katana na ta relation diplomatique mais relation diplomatique on va aborder le deuxième sujet. Biso atakutu Moïse Katumbi aza na charge de l'état ministre intérieur ministre de la défense président de la République. Allez, merci beaucoup s'il vous plaît Ndeko Jean-Pierre. S'il vous plaît, au débordé en tout cas, minutes on accorde à que. Allez, on est content, je commence par vous, deuxième sujet. Nous sommes à 24 heures des élections en RDC. Des incertitudes, ils ont continué à persister. Quel est en tout cas, dans le déploiement matériel, quel est premièrement votre point de vue? Certaines personnes pensent que même à ces prononcés, certaines personnes pensent qu'il n'y aura pas élection. Par contre, il y aura élection, certes, contre les merci. Nameka correspondre de Konanga. Allez-y en tout cas. Utiliser ba terme oh nazalo kola na nyunyu kutalokola taba. Bon, ngana oloba boyo. Moni eza ne logo mo babenga na lopoto lire de grandeur. Lire de grandeur eza malade. Malade wana baswanyaka yango. Eza nini quelqu'un azokanisa kazo réfléchir. Kazo réfléchir na logo mo côté. Oye awa oh boye bisabiso attendre ko nini membre mo ka Félix Tshisekedi oya tongi université alors que université a œuvre sociale yo kana ona isayo na lobi wasali œuvre sociale œuvre sociale papa oui c'est la kosunga bango o ba université o ba tonga boye basala boye o mona ke ba université ya l'état ezali eloko ebomi boko ezali ke biloko ya l'état ezali mais batu balingi ba ya créer ba biloko ya bango po ba boma biloko ya l'état mais pas na biso za ndengo wana te vous risquerez bato yo Comme Moïse Katumbi mon président bakanga ba établissement public ya l'état ba université bakay parce que bango pas na bango bazo éducation et l'autre côté batu oyo ndiko zo mona bango boye alors bien juste que Moïse Katumbi akoboya même kozo salaire c'est très grave oyebi maela Moïse Katumbi toyebi yango oyebi koboya kozo salaire pour la président de la République mukolokolongo ko funda la République qui n'a travaillé là bango autant d'années ba pesa nga salaire te biloko de salama aux États-Unis et pas Donald Trump alors que nous avons salaire fait ba américain ba lobi ko joie biso to ko futa yo yango siko ena discours moko boye po aluka ambalance ba congolais ba congomani ba landela mboka na bango ti de lo poser question moko eloko nini ba congolais ba retenir na ba discours ya Moïse Katumbi incapable ya ko pesa yo malo ba congolais ba retenir voir vidéo ba kota la vidéo kuna ba moni mundele ba congolais bazongi na bango ba bi oyo soriano yango moni ba congolais bazongi na bango olongange ba congolais bazongi na bango na vidéo ya tena bango ba biso to za ko s'intéresser na bango te madame biso mutu lokola Moïse Katumbi incapable ya koloba ke no bangisa mutu mutu incapable ya koloba ya ko défendre même projet de société na ye mutu projet de société na ye moko alobi azobela kende ko déposer ba dossier na seni alobi azobela mais soki match ezobetama akei mutu aza incapable même ya koloba devant 10 personnes siko mutu atokende ko banga ye na nini Congolais ko kende ko pesa mutu confiance na mutu alobaka te na mutu bakoya ko diriger na batu mususu parce que batu ba présenter nani bilan na ye ezali batu mususu nana selon bino mais on a qui a montant ko nani ko présenter bilan ya Moïse Katumbi bana ba présenter ki ba Olivier Kamitatu ba nani yemo azate so nani oza président Olivier Kamitatu to Moïse Katumbi
vous imaginez que Congo est qu'on mérite Moutoloko la Katumbi te. Katumbi faut aller dans le recyclage. Katumbi faut mériter à la ministre des Sports. Parce que bamakamune nyonso ezaka ya sokoka o penalty tout ça donc ça sur la biloko na ye wa maîtriser donc soko kika na sport omoni muisi ninga alobaka ninga sekaka mais soko kina makambo e concerner mboka mo concerner pays omona mtu ana kozala incapable mais obisa même demo akoloba zobela babenye na top Congo wat bakimisie mais bato so basa kole mais ndeko au proposer à ministre sport wana côté nationalité ils opposent un problème té côté nationalité pas un problème nationalité zali na ba poste zali régalienne et ba ministre intérieur ba chef d'état-major ba premier ministre ba président sénat ba président assemblée kota ba institution ya minene mais na makambo etali sport akoya bongisi biso yango parce que domaine oyo azo maîtriser yango wana Moïse Katumbi zonga sukona sujet ndeko na kati ya sujet oyo lobi wana ba élection ya ba élection incertitude des amateurs incertitude wana za bato ya bazana ba boni ko kena maponamité yo kanisi po ba reporter ba élection ba ko reporter ngo un jour avant ceux qui balinga ba reporter ba élection balinga ba reporter ngo na délai ya 1 mois les lois sous débatté ce ko tamuli pato mona balongoli ba banderole ba bash nyonso c'est-à-dire que campagne ça nini esili ti sikoyo bolandaki rapporteur ya CNA bisibino que élection ekozala mercredi lobby oyo bana tu bakokende bazoyemba mukwantombolo Nazela, mobilisation au Bakolakisa parce que ville province ya Kinshasa Bakolakisa lobi ke Bazalina Félix Tshisekedi. Ville province ya Kinshasa pour na ko diriger Congo, il faut maîtriser Kinshasa. Ce qu'on veut maîtriser Kinshasa te zonga. Mais ndeko Antoine, ndeko Félix Abaki au PCA RDC ba meilleures élections. Est-ce que dans la ligne où vont des choses vous pensez les meilleures élections. Élections de 2023. Les meilleures élections madame. Soko ki lelo ndeto botama biso na yo biso mi ba lebo ndeto mona ba organiser ba mokonani. Ba tia ko tia ba conseiller professionnel. Lelo basa na kati. Mais partout siko élection meilleure za kozwa bana kozwa ba élection ne bandeliti na suka ko organiser yango. Maponani. Et puis Moutou Aza Makasi, ayeba kosola nini, ayeba ko gagner. Voilà meilleures élections. Meilleures élections, c'est dire que oh toi, bazo na forme nini, oh baba ça. Non. Moutou Azali habilité ya koyebisa biso que élection ezate, c'est président Seni. Loko la président Seni ayebisa biso le côté. Alobi élection za mercredi, biso nyonso ba komoma toza la mobiliser pour to la kisa bolingo na biso et pas président Fati. Mutoyo atangiseli biso bana parce que kobo ya kotangisa batu bomona kama Kabila azwaka mbongo ya gratuité enseignement bandi kotangisa yemoko komitangisa yemoko metango Félix Tshisekedi aye atie mbongo ya gratuité enseignement bana batanga parce que kobo ya kotangisa bana ezali l'opposition ba obi que qualité zo poser problème madame oyebi ba enseignant ba mane kozwa na époque ya Kabila 150 000 francs le majoration balobi enseignement ezalaki malamu mais lelo ba mama bazo futate bazo zwa plus de 400 quelques mille francs balobi enseignement ngai nazana bana batanga na gratuité parce que ngai na on a kolisi bana te o ba bandi classe nazana bana ya grand frère o bazotanga na gratuité oyo soko okutai na bango bolobi non bano batanga ka na ebité so na école ni bakotanga pourquoi parce que l'éducation ezo dépendre pe na ba parents oyo baboti bana l'éducation ezota dépendre pe na lolenge ozo memela bana soko ozo memela bana na salite na yebite na bana bakolanda lolenge wana. Allez, très bien ndeko Antoine, merci beaucoup. Allez ndeko Jean-Pierre, parce que candidat nous a ba doute et belé tout autour ya candidat non dites-nous pourquoi en tout cas ba congolais faut ba élire candidat na yo. Sous base ya nini? Parce que ba difficulté c'est énorme côté à candidat na yo. Merci madame et pas il y a candidat ou ngai na ko soutenir to ngai nazo sepela na ye. Les candidats de la résurrection, les candidats congolais d'origine Moïse Katumbi Chapwe, les millionnaires avant de gérer les affaires de l'État. C'est-à-dire azala na mbongo ebele makasi avant banda ko diriger. Oazwango wapi? On met mazina homme d'affaires. Asa nalobia l'unique mkongolais oyo avakota na politique abanda ko sala azwa charge ya république azana mbongo ebele za Moïse Katumbi. So retourna bango nyonso ko banda 60. Muto ya liboso koti na politique na mbongo Moïse azala yibaki te preuve ezali wapi
Ceux qui preuve ezalité na droit balobaka moto batoza innocent. Donc et nous koloba été il doit faire la différence entre la qualité de l'enseignement et l'enseignement elle-même. Et la gratuité d'aller à l'école et la gratuité de l'enseignement. Et ça, c'est le commis balé qui c'est. Félix a fait si bana gratuité à Kolongwa Kananda pour kokenda kana l'école. Naba bengana kabangote. Mais la qualité de l'enseignement en est zéro à ce jour. En est zéro. Alors bien yebi l'école et bela zana ngona téléphone na tuniye na malembankuru. Après ça l'école batungi na malembankuru. Oya yebi. Après ça l'école batungi na kabotu dianda. Aibi kabotu dianda. Obi kabotu dianda. Territoire ya mboka na biso. Kabotu dianda. Yo pesa l'école yo ba aomonia azana téléphone azotala caméra. Projet zana non cours. Ah yo komo côté là-bas. Tiens, gasa rabote. Ngana lobi boy. Après ça ngai école batongi na malembankuru. École publique ya gratuité. Na kabotu dianda ani la sangai école batongi na kabotu dianda. Ala sangai école wana. Ala sangai école batongi na kinzamvwete. Ye atangela ngai école wana la sangai. Tangu ya kusoma lo. Ngana niko yebisa yebo. Ndeko na nga ozali elenge. Tika ko soutenir biloko yo lobi okimaka TV. Eza malamu te. Biso tozolo baboy. Élection, ezalaki na ba doute. Parce que nous, on se disait ceci. Il est préférable d'organiser les bonnes élections en retard que d'organiser les mauvaises élections à temps. Parce que non, vous avez un rapport en quelque sorte. Non, moi personnellement, j'ai une position à Moïse Katumbi. Mais moi personnellement, je suis d'avis que vaut mieux tolia en retard. Mais biloko ya malamu. Que tolia diata bombe attend pour tous les kamabum. On se comprend maintenant. L'opposition n'est pas prête apparemment. Moïse Katumbi alinga pesa seni 4 avions kabola matériel. Asa la prête. Au moins mi tout ça na nango campagne. Au moins standing même. Au moins même qualité chemise azola teza lokolo andeko la tite. Moïse vous a dit mais non mais écoutez, quand il compare que Moïse vu kolobate au recadré. Il a dit ici que Moïse Katumbi a dit que yo tiki a lobby. Tant la vie que Moïse a ta qualité chemise à kitoko kolega yanga ina yo mona mabe pona. Hein? Surtout il y a eu penza kolega musique. Donc c'est pour dire ceci, attendez. Tout un débat, il y a tout un débat moko. Débat il y a analysé c'est-à-dire quoi? Nalina yebisa yeboyi ayeba boyi. Biso élection toza ko douter na ngo. Parce que tozo mona ba indice ezona ki ça été cause à l'élection mabe. Batunu soba lobby église catholique, on l'a même présidente, moko candidat président de la République, moko ya mwasi, aloba ki même loko. Ngai personnellement, je partage le même avis. Mais loko la Tshisekedi a dit que les élections, tokende na ngondenge tozo kende la wana. Biso toza na problème te, mais de lui-même il sera conséquent parce que les élections ya mabe na kati ya Afrika, eza na mipepe mabe zo mema. Biso to souhaiter ngote. Nous souhaitons que, attendez, nous souhaitons que Félix a comme dit président de la République par voie des élections. En tout cas, tozo banza, tozo lité que alongwa pe par voie des élections. C'est-à-dire, motomoko a remplacé. Et ça l'a Moïse Katumbi. Toute personne a gagné l'élection parce que nous allons respecter les résultats. Oyo, c'est ni à Kolobanabiso. Que ce soit les résultats oyo zali qu'on se conformer à la vérité des urnes. Ce que Bimi c'est le B et que ça c'est que te beteli maboko. Ce que Bimi c'est que Martin Fayulu, te beteli maboko. Ce que Bimi c'est que Moïse Katumbi, te beteli maboko. Mais les résultats sondage ya ba mindele na ya ba congolais, même ya ba weye la kisi que Moïse Katumbi azali na ancrage makasi pe azali na popularité moko na yebisio ezia ko sakana na ngote. C'est ainsi qu'on moni batiki ba candidat na lobby hein. Muzitu azali candidat. Oyoki Félix azobalika mo Muzitu. Oyoki nani viena ngai Martin Fayulu azali candidat. Oyoki balo baba kamna ye. Oyoki ba candidat mususu bazali même ya basi balo kamna bango. On parle plus de Moïse Katumbi. Pourquoi? Parce que babamba kalibanga kaka na manga ya kotela. Alors, batika makamu bazolo biso tozomona ke élection tomona ki yango ezali élection na bendisi ya mabe. Alors, pour ne pas que Tshisekedi a profité biso que bayaki te yango na ngai na lekani na ngai te yango toye élection ezala ya mabe ezala ya malamu étant donné que bilan Tshisekedi ezali négatif même pas Moïse Katumbi parmi les autres candidats de l'opposition moko azo remplacer Félix Tshisekedi na pouvoir na 2024 on a
Retiens ce que je te dis. Voilà selon Ndeko Jean-Pierre. Non, selon Gaïté. Selon bilan. Maman, quelqu'un qui a un bilan à défendre. Quel bilan à défendre, je te dis? Je te dis que ceux qui ont gratuité de la. Oui, puis que Nambogo Bakiti, ça même d'autres. Régime où il y a même la loi Mokwa Ono Bakiti si d'autres. Combien de personnes bazoba? Na outu ko ebisa yoke et loko tozana yango monene na mboka na biso. Moi j'appelle à la population congolaise. Ba imboka sika bogo landangai nazo bisa yo mama. Au moins une carte d'électeur na yo simbiwana ozo sakana nango. Ça vaut $21 000. Allez, merci beaucoup. Des millions pour la présidente de la République. Merci beaucoup. Ça attention. Merci beaucoup. Voter utile. Allez, merci beaucoup Ndeko Jean-Pierre. Opinion ils ont retenir que Ndeko Jean-Pierre en a échappatoire moko concernant candidat président aux soutenir. Mais échappé nani. En tout cas, question pour te répondre dans mon. S'il vous plaît Ndeko question nini. Rappelez-moi la question. Sur base de quoi? Parce que votre candidat a vraiment critiqué sur base de quoi les Congolais faut voter. On répond à la question. Bon, on déjà tendance. Allez, les comptons tous en élection et scrutin aux atours Moko, en tout cas, est-ce que vous pensez que Jean-Pierre Tonoba, même si toqué à l'ordre, opposition à l'ordre dispersé, face à un candidat qui n'a pratiquement pas un bilan aux Félix Tshisekedi, on va battre, mais aussi assurance, hein, et ça, sous question, assurance au bino ino sacré bozana. Est-ce que l'exemple 2018 était à binoté? 2018, P. Chadar, il a FCC, qui n'a pratiquement n'y sur cours, mbongo, mais bagana qui l'élection. Assurance en vous a dû y avoir. Merci Ndeko. Naoki Ndeko nanga lobi chemise à Moïse Katumbi leki yangai, mais c'est bien sûr parce que fait le kayanga parce que Moïse Katumbi a besoin minerai ya Katanga. Moïse Katumbi aza milliardaire. Avant comment on a politique. Non, s'il vous plaît, Ndeko Jean-Pierre, s'il vous plaît. Moïse Katumbi commerce na banako sala. Parce que Moïse Katumbi a biso biso alobi a remplacer papa na bango pona koteka bambisi. Kotala documentaire na ye. Abi a remplacer papa na bango pona koteka bambisi. Loba na nga face. Mutu nini oyo asa teka mbisi na Kongo asa kuma milliardaire. Moïse, s'il vous plaît, Ndeko, s'il vous plaît, s'il vous plaît, si quand de Antoine Aloba. Okobé l'attention. Yebisa biso milliardaire nino ya teka makayabo akoma milliardaire na Congo. Moïse Katumbi a défi ça même Jekamini makayabo. Akenda kokanga conteneur ya minerai Jekamini na Zambie. Pona makayabo ya pam. Et puis gouvernement Zambie lokola zaka na cop apuya bango. Bakotola Jekamine, ba minere wana. Jekamine ko en faillite. Likolo ya Ndeko Moïse Katumbi Ndeko mutazo supe Ndeko. Kolanda ka mbongo te. Tala dignité na yo. Lobi ko gérer mboka oyo. Oza mayele koleka nani Moïse Katumbi. Yoku tozoloba, mais muto ozo soutenir azoloba te. OK kuna ulukandi. Azara baba. Mais pese un micro, benga ta na canal presse oze Moïse Katumbi. Okoyoka, mon population soki ni. Okoyoka ba bombe ko bima wana. Allez, répondre à la question. Yangonga na lobaka même na bakatange. Soki bakatange bazali sérieux na tshelo boko na mutema. Balanda ka muyenji. Ye mutu akosala bango valeur. Balanda ba Moïse Katumbi te. Balanda mbongo te. Bata l'intérêt ya province na bango. Wana za mutu ya soutenir te. Alobi biso ba mama na biso bazotangisa bana tout ça. Non, wana tika kofinga tika ko insulter ba mama o bazana capacité te ya kotangisa bana. Félix Tshisekedi aya zwinde bato bazalaki na incapacité ya kotangisa bana na bango atie gratuité po bato na batangisa bango po to ya alphabet e mata. Maintenant obino bato akatumbi boko leka kofinga ba mama wana. Batangisa bana na bango boye basala bana alors que na Katanga bosala rien botonga gouverneur Mubimba a dirigé 0 école. Na Katanga, 0 hôpital na Katanga, mais ceux qui va vivre au hôtel partout. Mutu moko alingi kopti na sia sapato. Talaka tina niveau gouverneur kuma koteka masangu na fufu na Sakobi. Na Sakobi fufu Moïse Katumbi. Pona nini po ya gagner. En tout cas, ba kongomani ba kopesa mutu andingo wana chance pe. Na mboka oyo mutu lokola Katumbi esi a échoué. Yanga na lobaki élection pa
Félix Tshisekedi président tobengani Moïse Katumbi. Élection ou pas? Na bien élection pas. Ici li Moukantombo le président tobengani Moïse Katumbi na Congo. Parce que Kabila assurance c'est ça nini. Soko zimu tulokola Jean-Pierre Bemba. Gombo derrière Félix Tshisekedi. Est-ce que Katumbi azana po ya Jean-Pierre Bemba? Azana po wana te. Ozimu tulokola bachi lukwebo. Simaya ya ndeko Félix Tshisekedi. Est-ce que Moïse Katumbi azana po wana? Ozimu tulokola Vital Kamerhe simaya ya Félix Tshisekedi. Est-ce que nani azana po wana? Ozimu tulokola Ntingi Pululu simaya Félix Tshisekedi. Okomona mutu azana po wana? Pona komukola kisabino ke mutu wana zali na bapote. Omoni ba place tu aketaki na video moko wa bana Equateur balobi to regretter ndenge biso toye koyoka ye. Toye koyoka projet de société nini ye akomemela biso. Mais Moïse Katumbi atini biso vara vidéo. Alors soki toke ko vara vidéo to moni ke Félix Tshisekedi atieli biso gratuité ya enseignement na Gemena. Atieli biso courant na Equateur. Ba Transco na Equateur. Siko vidéo ya za koloba na biso eza ya nini? Omoni ke Moïse Katumbi tanga za koloba ke pourquoi tozaka ka tolobelaka Moïse Katumbi totika nani matebo no tozana posa ya bakongomana omoni na sali gouvernement projet ya gouvernement 2024 on est yum to ça on a mutu na proposer yango s'il vous plaît yoka makamutu na yali patriote nazali citoyen congolais nakoki ko réfléchir lokola soki na limboka na ngana ko réfléchir même au-delà ya ozala ministre donc ngai nakoki ko linga mboko ko linga même ministre ngai na limboka oyo ko leka même Moïse Katumbi parce que ngai soki Congo za na nyongola nga na yo ke ko funda Congo libanda ya mboka te ndeko Antoine répondre projet ya gouvernement na nga oyo na sali oyo en tout cas répondre à la question projet ya gouvernement na nga oyo na sali yango mona tie ba 100% ba imboka na tie même Moïse na tie même nani Martin Fayulu à la premier ministre ya gouvernement oyo Martin Fayulu parce que to lingi wana eza façon ya ko se moquer na ezali mais ogani maponamite yo yebi madame Martin Fayulu ogani maponamite yemo ka mibenga ka président et na 2018 sika mutu ya sali mutu azana allié mutu azana ba candidat député te est-ce qu'il faut gagner quelque chose en allié okoki jamais ko gagner pouvoir sans allié ata na États-Unis ata na France ata Michael Jackson ako beta concert était sans qu'il y a la publicité parce que na mboka na biso tozana semi tribal siko kena ba province mususu ba ko yebisa ke o province abemba siko kena Kasai ba ko yebisa ke o province ya Tshisekedi siko kena na bandu ba ko yebisa ke o province ya Muzito siko kena ba Kongo ba ko yebisa ke o province ya Ntingi Pululu soki ozali na ba allié d'état ité soki ozali na ba candidat député ba ko sala campagne na ba faire fort na te ko s'entendre te na gagner ba élection donc le kolangai na ali congolais il y a des pères et des mères na proposé gouvernement de l'unité nationale 100% congolais filtré même kona koyeba ko barenzela na batu oyo bazimbongo ya Paul Kagame na batu oyo bazimbongo ya multinationaux ya batu oyo ba financer bango na mindele po baya ko sala tentative ya balkanisation mais Moïse Katumbi asa candidat ya Paul Kagame même Joseph Kabila si boye baka yango te Joseph Kabila abengana Moïse Katumbi pourquoi oye baka yango alors benga ejida pourquoi Moïse Katumbi yana proposition ya ko proposer Kabila pour okata Katanga et pour okata est Kabila bengana mais ya koyeba yango te. Merci beaucoup de comprendre. Allez, Ndeko, Jean-Pierre, j'espère que vous avez dans la question, on a répété encore une fois de plus. D'où tu es na otali bon candidat pourquoi il faut population élire selon vous. Merci beaucoup nakangi motuna na yo nazongela nano makambo moko toi l'état je les permis ndeko nanga lobi Moïse Katumbi tango azalaki gouverneur atikele kotonga te école moko te hôpital moko te centre de santé moko te asalaki eloko moko te. Merci beaucoup ndeko nangai. Kasi Gentili Ngobila pe ya Union Sacrée. Gouverneur na bino. Atongi hôpital nini? Atongi école nini? Atongi aéroport nini? Wana bokoloba na bino te. Wa Moïse Katumbi nde wana chantier botegela batu nyonso. Ndeko yo azosala ba confusion mi. Kasi tika na yanola na motuna na yo. Allez-y. Eloko ekosala ke bapuna Moïse Katumbi chapa. Mokonza na yo yali na ntina makasi. Mpamba te na yo tso yebisa yo ke eloko ya liboso eza parce que Félix Tshisekedi azali na bilan médiocre négatif
wana raison ya liboso tozo bandela wana raison ya mibale aya na politique à réduire le train de vie des institutions, madame. Ça se conçoit très mal. Qu'Azoloba enseignant à 400 000 francs congolais, mais avec le taux de 28 500. C'est que ce que vous 100 dollars. Mais tu ne comptes à 28 500. Bon, on a dit que tu as changé de toi, ils allaient à 17 000, ils allaient à 27 000 taux d'achat, ça n'a combien? Parce que Bayer a conseillé à foutre un dollar. Ce qu'on a un dollar, alors foutez un taux d'achat. Ceux qui ont un taux d'achat, nous avons 10 dollars à 28 000. Alors, ceux qui ont 400 000, ils ont foutu la dame 100 dollars. Déjà, ils ont 300 000. À côté de la nani pour vivre. Aux Hollandais. Et le Coran, les autres, a été comment maintenant, nous avons 400 000 francs congolais. Il justifie comment que les députés ont 21 000 dollars maintenant. Sénateurs, ils ont combien? Ministre azozo combien? Ozo mona place oyo Moïse Katumbi akozala voter. Pas matin Moïse Katumbi alobi azo komisa salaire. Il y a député zozonga ce qui est belé 3 000 dollars. On les a théorie hein. Pratique les raisons nous sont des Jean-Pierre. Na uti koloba na yo l'avantage mukeo tozana ngwe pa ya Moïse Katumbi ezali ke c'est un millionnaire avant banda kokoma na politique. C'est-à-dire que le salaire ne lui dira rien. Ce qui a réduit, parce que comme on dit, ce qu'on a comme ministre, il y a des salaires à 2500 dollars. Au lieu comme député, il y a des salaires à 3000 dollars. Maison civile, la chef de l'État, statut à première dame, exacté. Alors, on a que ce qui va réduire le train de vie, on se volatiser, on a gabégie financière. Ba projet bidon ils aussi battu mais bazo continuer kaka ce que bazo bambongo wana ba capitaliser yango bazong seli yango population ozomona train de vie ekiti sur le plan de marché population a récupéré bon a comme ko vivre vraiment là wana moni eloko ya liboso sur le plan ya makambo etali d'abord misala mais moi qui ne sait pas lui connaît que Moïse Katumbi c'est déjà patron des entreprises. C'est-à-dire que déjà, Zali, déjà, un patron d'entreprise. Donc, à créer une entreprise, d'abord, Azana, on a une entreprise bien avant, et puis, à créer une entreprise, parce que moi, c'est une entreprise, il y a bien un malam. Alors, moi, c'est une équipe. Équipe privée à Moïse, équipe et à l'État. Donc, on a vite à la qui est le patron de cette équipe? C'est bien Moïse Katumbi. Il y a un autre qui est on a dit que il y a un Moïse Katumbi a bambisi pour makayamu il y a 100 francs. C'est ça ce qu'il met dans sa tête. Mais il y a un autre qui Moïse a 50 kambongo na jekamini ya makayamu. C'est-à-dire les alaka combien? C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a connu l'argent avant à aux difficultés. Mais pourquoi vous faites allusion à Mbongo? Bah il mais programme non apparemment il y a comme beta discours na bango. Non moi je suis au milieu du village. S'il vous plaît s'il vous plaît. Non mais aux conseils moi je suis au milieu du village. Allez-y. Vous allez au milieu du village. OK. Yango ngana bisobo yoka mama. Simba na ibisayoke na bandi ko la population na makambu ya sécurité Moïse Katumbi alobi ngai na ko banda ko komisa nzembo ya Kagame comme lokola nzembo na ngai to prière ya Mama Maria Nicolas c'est pas non je vais m'assumer. C'est-à-dire que lorsque au moniteur monani Poutine alinga attaquer Ukraine albino demain j'attaque l'Ukraine. Attaquer Mbalamoko. Abanagite Zelensky. C'est comme ça que nous disons. Ce qu'on est sur le plan de sécurité, parce que nous avons raison. Sur le plan maintenant social, Moïse Katumbi a le biboye. Sur le plan social, Moïse Katumbi a coquitté ça va prix. Il y a un biloko. Au moins dans les pays d'étrangers, au coup de l'Ipézali n'a pris mon compte dans toute l'étendue du pays. Au coup de l'Ipa pris Moussou, pris Moussou. Au moins il est le oyo. Carburant et pamba maman. Sauf qu'il y a 20 000 francs, 50 000 francs, aux autres que nous sommes là, 15 litres d'essence. Même à Kabila, on va tirer son litre à combien? Les lots, oyo, ça qui a ses moules, oyo, Kabila, tika qui n'a 23 000, 27 000 francs. Les lots, oyo, ça qui a ses moules, il y a 25 kilos, s'il vous plaît.
Et comme il a 65 000 francs congolais, ça qui a l'os à 25 kilos, et comme il est là, et comme il a 85 000 francs. J, oh Moïse, Kabila Tikaki, J. Il y a 300 francs. Kabila Tikaki, J a placé qu'à 300 francs. Le J est comme 1000 francs congolais. Le Kabila comme malam. Non, non, c'est-à-dire que vous comparez. Tu as commis référence. Non, non, oui, à comment vous avez référence? Vous pensez que Kabila Zahina Nyon Somabe, même Mobutu Zahina Nyon Somabe, est-ce que vous pensez que Tshisekedi, ou bien que Etienne Tshisekedi ou Amoudumba, ceux qui ont en vie, président de la République, Vital Kamere bako kange président pour na bamakambo bakangela keti na simanango abimi, tu vas vraiment au talier longi a Etienne Tshisekedi agir sur le corps collaborateur naie. Je te dis que ça ne va pas aller. Et que si mbate na Tshisekedi ou Amoudumba. Bakita qui est. Obinini. Bon, bakita ke mbongo za. Mbongo siko bakita ki mbongo ezali wapi. Pona nini Tesco mandé sili ba inaugurer ba maison préfabriquée ezali wapi. Madame nazoyebisa ba imboka. C'était wana ndeko. Na ebisi na ba imboka. Boye ba ete. Tant boko kende ko voter utile. Yo mo kozomona. Programme bazolo bana biso tozana programme te. Mais na munoko na bango Moïse Katumbi. C'est que na biso na bango pe tozana biso na programme te. So que ça n'engo na po, bango na munoko na bango Moïse Katumbi. Bango e pa ina biso o biso tozana programme te. C'est que biso na bino tozana programme te biso tozana programme. Ngana on soutenir Moïse Katumbi te pour na mbongo tout ça. Non mon cher ami. Je suis avocat, je gagne ce que je gagne. Point barre, c'est fini. Je ne soutiens pas pour soutenir par rapport à l'argent. Mais moi je soutiens du côté de la nation. Je vois mboka na biso côté commun. Tala bana basi ndenge batuli mi bali mbongo zalité ndeko keba. Allez, merci vous. Keba bana ba imboka ozali ndeko Jean-Pierre ko kebisa ko débatteur nanté s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, ça na respect. Na plateau il y a kebisoté. Allez, ndeko Antoine, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Je m'irai au tali caméra na yo. Au en tout cas résumé à passage dans une émission Canal Presse à Mokonalo à 24 heures des élections. Qu'est-ce que l'opinion va retenir? Opinion, il faut bon retenir boy. Boyo qui va discours ya bat. Boyo qui va projet société na bango ezali, il ne faut pas comme président de la République va réduire ton va réduire le train de vie à ba député pour mettre salaire ya bat. Wana ndeko développer mboka. Bino moko boko yo. Population bozo ko landangai. Lobi ezali mukolo ya suka o babenga na lingala sombele suka ya bisanga oyo biso tu tokokende kolakisa mutu oyo biso tokokende kochela lokasa wana ezali 5 ans na yo 5 ans wana ezali nani oyo mutu oyo asengeli ya ko diriger bisika wana bino nyonso boyebi ke tozali na posa ya mona Congo de père et de mère tango tolobi de père et de mère c'est-à-dire que les Congolais soient heureux quand la présidence de la République leur appartient. Tant au président de la République, ezana ya bino ba Kongomani. Tant au présidence de la République, ezali ya bano ya ba de père et de mère, bozala na esengo makasi, bokende ko voter ba soriano te. Ezali tango ya Simon Kimbangu, aloba. Ezali tango ya Lumumba oya bundela mboko yo kwa kufa pona ba paya bakende. Ezali tango ya Laurent Désiré Kabila aloba, ne jamais trahi le Congo. Kasi ezali tango ya Kondo Etienne Tshisekedi aloba, prenez-vous en charge. Le moment est venu. Tokende kopona mutu oyo ayali capable oto bengie elombe mona mboka Félix Tshisekedi Fachimukishi. Tokotanga numéro te parce que makambo ya campagne c'est sili. Bana nyoso ya funa boyebi cerveau pichu. Honorable Ntingi Pouloulou. Merci beaucoup. Merci beaucoup Ndeko Antoine, s'il vous plaît. Merci beaucoup Ndeko. Merci madame. Nayoka président en place pardon. Mbala liboso nayoka président en place azo bana ba kongomani bo vanda na ba bureau de vote boze la ba résultat. Ce que zela kabila bika bokende na kosala ninga lime alobi to vanda to zela ti ba ko afficher ba résultat pour to zonga na maboko ya sokake muto a gagner. Allez, merci beaucoup Ndeko Pitu. Uto ozwa liboso. Pendant Ndeko Jean-Pierre. Allez, tout le monde de picture le biming de père et de mère. Mais comment c'est un timing peut pas détourner de père et de mère. Allez. Ndeko Jean-Pierre en tout cas. Mot de la fin là yo. Merci Ndeko Nangai. Na koyebisa na bayimbo kaete. Batika kolanda ka ba makele la pambala. Ezana bato bazolala na basi ba étranger na bana ba étranger mais alamuki na tongo bandiko tala baninga lobi yoza étranger te. Bayimbo kana kosenga na bino ete.
ngai nana mingi akoloba na bino te ngai nayebisi yo tala kaka carte d'électeur na yo ezali 21 000 $ ozopesa na député ezali autant de millions de dollars ozopesa na président de la république ezali mbongo ozokende kokomisela nango bato badignitaire bazwa mbongo ebele alors ndeko na ngai sala choix ya malamu yeba ete ngai nazotinda bino na recommande bino bokende kovote Moïse Katumbi Chapwe na kotanga numéro te mais na pekisi ndeko atika kobenga ka Félix Tshisekedi Mukishi eza elima papa nini bolobaka bino boyebaka na bino te Mukishi ezali elima comment Félix Tshisekedi aza na bomoi yo toi tu te permets ya kobenga ka Mukishi bakokanga yo tika biloba no Mukishi ezali elima wa bangsaka bato uti na samai ya milimo mabe alors yo kobenga ndengwana te na sukisi mama na chite na moya suka na ngai na chite 30 secondes na ngape na sukisi na lobiete bon voter Moïse Katumbi Chapwe, Congolais d'origine. Et puis, stabilité économique et message parce qu'il y a interactivité Zarabon une émission Canal Presse. Bonjour les gars, Oyo Jean-Pi Azoloba Ezali Sony. Azobeta tolo na matata Oyo atongi école na ye na mbongo ya l'état ndeko Cédric. Lokola alingi batuba bota lokola batie gratuité en maternité. Ata mutu abalite abota donc soki batie cimetière Ophélie akoboma bandeko na ye po bakundama Ophélie kasi aye ba fachi nde champion ndeko Clément ndeko atuni bilan ya fachi kasi abosani ke Moïse Katumbi azalaki gouverneur aye bisabiso bilan na ye tangu akambaki Grand Katanga ndeko Sisi bilan oyo Jean-Pi azo luka eza ya 2 ans to ya 5 ans pour FCC na Moïse P bazalaki na kati ya gouvernement aye bisabiso azo luka bilan après départ na bango tout avant de ava bango ndeko Ochudi et fachi aza na bilan yango biso toko voter ye tozui ba salle moderne na francophonie quartier financier Kalate arena biloko eza ebele na banzela kutu kolobate ndeko Oroli. Nous pensons également na Amoli Mabassa qui ne suit de Londres. Amoli Mabassa TV Monko Batubele. Merci Nayo en tout cas clone spécial pe Nayo Mbote Nayo Amoli Mabassa ainsi qu'à toute la famille depuis toujours Londres. Toujours penser également na Joël Bouloba Yakuza yé pas au Landabiso na Londres balobi pas parmi bateau ba sensibiliser en tout cas communauté congolaise na niveau à Londres pour na bonne émission Canal Presse mbote également na Océan Diallo liboso na Yemaï Sima na Yemaï. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de Antoine. Merci ndeko Jean-Pi, merci également Lobby eza jour à Maponomi numéro na biso eza affiché bateau baza juste en face il y a ba centre bo rendre biso en tout cas service bo mekampe ko kita boye ba comment est-ce que ezali bon en tout cas ko ça ko s'est passé na ba côté ya ba centre bisika bozali bien évidemment. Merci à toute l'équipe technique, merci Pina Bino Batubadi biso de partout. On se retrouve demain mercredi pour un nouveau numéro de l'émission Canal Presse mais entre-temps au programme il y a Canal Télévision, vous allez bon continuer. Au revoir.